la chaîne qui vous édifie. Le monde est prié dans la nation nyonso, pe na ba dirigeant parce que message de l'angolé, ils ont un message urgent, ils ont un message qui sonner sonnette d'alarme et sûr que Nzambe a révélé sur la troisième guerre mondiale. Atalisa ki mwana biso ya suka ya âge ya plus il y a 3 ans ngape atalisi nga ometoko ningato limbula lolenge ni atalisa ki biso sur la troisième guerre mondiale pe tokoloba sur pourquoi RDC est menacé makasi et pour nani Kagame azolingotika RDC et pourquoi visite Otobengi ya premier ministre ya Angleterre na kati ya Rwanda et puis pourquoi était ba réfugié oyo ba ko rejeter bango na Angleterre batinda bango na kati ya Rwanda nyonso wana était tolingato lo bango et pourquoi aussi annulation ya visite ya un grand homme de Dieu oyo alingaka ya kuna visite na ye ezaki annulé. Et pourquoi a commis na chaise roulant tokoloba to lobango pe tokoloba lisusu na bandeko oyo tobengi na biso ba diaspora tension oyo eza ko régner na kati ya continent ya Europe ezali kolobela biso nini pe contribution na biso ezali nini na kati ya bamboka oyo. Ça je peux na koloba na basali na Nzambe tango zo pesa message na yo eza la prophétie tala ndenge Nzamba lobilo parce que message je koloba te que non Nzamba lobi kaka fuba benga yo mokili mobaba jamais bakoko benga yo et ça le maraté c'est la prière avec foi soko occasion muto abengi yo ça va mais mokili mobako bengote parce que tango na message il faut to aboke binyoso yango na lobi que eza na message oyo soki muto aye azokeneka côté négatif non. Il faut être aïa na exhortation, consolation et puis son makasi. Tout le monde, balobi makila mais to kota no sambo, to prier 3 jours, to prier ko yango anande pesa ka force. Donc ba lamusi biso. Yango ete ndenge toza ko senga ndeko na ngai to kota lo sambo parce que ce qui tozo ba guerre, troisième guerre mondiale, ndela lo ba ke to banga mo wana te. Biso bana Nzambe to banga kango te. Mais eloko Nzamba zo la biso ke aza kotalisa biso misala ya monde à ténèbres plan na bango bazali ko sala parce que toyebi première vague bakoyaki et deuxième vague bazo continuer toujours idéologie na bango o bazana ngo donc autour ba ke objectif na bango atteindre ngo donc ba koti na niveau bazana besoin o to bengi ya makila parce que monde à ténèbres sans makila sans souffrance et coexister. Alors yango ba koti na domaine nyonso bakoluka o ba sopa makila tozomona na Afrique du Sud ba jeune bakufi na kati ya nini na kati ba boîte tozomona bato bazokende ko bimara banyamba bazokang misusu bazoboma bango misusu bazoboma bango o to bengi physique azotambola za déjà edongi mort vivant et puis toza komona ba accident misusu so passé na ba États-Unis bato bakufi na conteneur donc bazana besoin makila même na au sein il y a bakata ba famille au sein na kata misala partout soko yebi ozalaka menace moko na biloko moko ça spirituel ndeko na nga faut telema na losambo parce que bato mingi bakufa na première vent et frappaki mingi bakufa na maladie ote bakufa na ete bazalaki na liste ya bato ya mabe donc to bima na distraction to bima na grande distraction oyo leloke Munguna za kwa ko distraction de façon pour la détruire ba pebere. Alors yango zo senga parce que balobi un esprit za distrait et za bâti. Et c'est pour cela que konanga to bima na distraction. Tu dis comment munguna azali coopérer parce que soki tozota la mon guerre et uta na likolo parce que na kati ya bitumba tozali na otobengi guerre physique na guerre spirituelle. La chaîne qui vous édifie. Shalom mes bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Izalinga otobengi ndeko na bino simple messager de Dieu le frère Jean. Naza ko remercier na bandeko nyonso partout dans le monde bolanda kabiso. Pe na basal na Nzambe pe na ba na Nzambe otoza ko meba message pour na ko édifier peuple de Dieu partout dans le monde. Tika Nzamba za biso peuple sa biso kimia na ye, malgré baton eza difficile, mais to yebi azan Nzambe a temps, pe a circonstance, azan Nzambe a changer ka temps, pe a changer ka circonstance. Pe nazali ko remercier na bana Nzambe nyonso partout dans le monde oyo to telemi na losambo pona ko prier na problème actuel ezo passé na RDC na problème oyo ezali na este na guerre oyo basoda ya FARDC bazali kobunda kuna tika Nzambe apesa bango elonga pe nazali kosenga na bana na Nzambe partout dans le monde to prier na ba nation nyonso
pe na ba dirigeant na biso parce que message toyi nango lelo eza message moko urgent, eza message moko toyi ko sonner sonnette d'alarme sur que Nzambe aza ko révéler biso sur ya 3e guerre mondiale. Atalisaki mwana biso ya suka ya âge ya plus ya 13 ans ngape atalisi nga ometoko ninga to limbula lolenge nini atalisaki biso sur ya 3e guerre mondiale pe tokoloba sur pourquoi RDC eza menacé makasi et pour nani Kagame azolingotika RDC et pourquoi visite Otobengi ya premier ministre ya Angleterre na kati ya Rwanda et puis pourquoi ete ba réfugié oyo ba ko rejeter bango na Angleterre batinda bango na kati ya Rwanda nyonso wana ete tolinga tolo bango et pourquoi aussi annulation ya visite ya un grand homme de Dieu oyo alingaka ya kuna visite na ye ezaki annulé. Et pourquoi a commis na chaise roulant tokolunga tolo bango pe tokoloba lisusu na bandeko oyo tobengi na biso ba diaspora batation oyo eza ko régner na kati ya continent ya Europe ezali kolobela biso nini pe contribution na biso ezali nini na kati ya bamboka oyo pe toko parler banani baza ba auteur na makambo oyo ezo passer na mokili parce que mokili ndenge ezalaki ezali su ndenge ezalaki te. Donc tout le monde est différent. Maintenant bazali auteur ya ba makambo nyonso. Tokuluka to parler on akati awa pe na suka tokoloba discours ya président Otobengi a réussi. Eza kolobela biso nini ba africain. Yango ete pona kokota na message na biso tokonga to tonda Nzambe pe tokoti na message na biso. Partenaire des armées Dieu tout puissant papa to tondio pe to commission natan otiko za na biso bandekino suka to bebisi nyonso eza volonté na yo tetika ete otokoloba Seigneur yo utiliser monoko na biso to pesi na bandeko nyonso baza na kimia tetika kimia na ezala kati na mope na kati na mabota na bango to sengi nyonso na kombo se moko ya Yesu Kristo wazambikisa so pe to se koloba amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ndenge la lobaki et ezali message moko Nzamba zo révélé sur il y a 3e guerre mondiale. Tant tozo ka guerre, le mot guerre mondiale, eza guerre ko affecté mokili mobimba e komema kao na monde. Alors eza eloko toko ko zala paniquer parce que muto aza vrais adorateurs. O azotamba la crainte de l'Éternel, o azotamba na vie à sanctification, o azo conformer à parole de Dieu. Nouvelle news yaka azala ka paniquer parce que ayebi o aza kati na yaza monene koleka oyo azali libanda. Alors yango ete Nzambe azotalisa biso pourquoi parce que soto ken Ézéchiel chapitre 33 verset 7 Nzamba lobi ki a établi biso comme ba sentinelle. Yo za sentinelle, ya za sentinelle ngana za sentinelle. Alors sentinelle aza moto aveyaka aza ko prier. Alors azotali satalisa biso biloko pona nini avertir biso a informer biso. Na biso pe to averti peuple na pe to informer bango. De façon que ceux qui ont un message ete omemi message wana te likambo kweli batwana yeba makila ya batwana ekosopana na mutu na yo. Et c'est pour cela oto bengi prophétie et yaka ko exhorter ko consoler pe ko édifier peuple de Dieu. To komona exemple na kati ya Bible to moni tango Pharaon azwi ndoto na kati ya ndoto azwi tanga memelaki oto bengi Joseph tango ba ko présenter ye Joseph tango azo limbola ndoto wana na kolimbola ndoto alimboli na kati ya ndoto wana ezalaki na négatif na positif ete négatif ezalaki que 7 ans ya famine parce que 7 ans famine na pays ekoboma batu tellement presque mbondo pays mobimba. Alors tango ayebisi bango 7 ans famine et puis ayebisa bango 7 ans oyo tobengi abondance ekozala pena boko vivre kinya bokozala bien. Mais si on a kati ya message wana asali nini a exhorter bango a exhorter lobi nini ke bo sala provision ya 7 ans bo bomba biloko ya pendant 7 ans bo lona ebele bo bomba ete na famine wana yango ko permettre bino biloko wana bolia tango okoma na temps où ils a favorable à le bo continuer. Donc a consoler bango pe et édifier bango to monaki nyo se passa ki bien. Mais tout le monde a début ezaki message moko yaki d'abord que il a qui famine 7 ans eza awate yango tozo mona le lenge moko o toza komona lelo tango to moni le peuple congolais peuple de Dieu partout to telemi na losambo po na situation actuelle ezo passer na mboka to mona ki lelo basana Nzambe baki na ba message ebele Nzamba zo la sasi makila bazo bele la toujours que to kota losambo to prier
alors mingi oto bake bangomba ba zamba na biso toza ko prier alors to moni lelo balobaki le 30 oto bengi juin makile koko ekutanga mais etangite papa toyebi ba makambo mingi amoni prière oyo tolobaka tomona ngoka net tozwa kango léger omoni tango to prier koti na ndako fuka mozo prier malobo yo zo lolobi mais makambo esale maka tomona kango te parce que so tomoni définition ya foi babi que la foi est une ferme assurance les choses qu'on espère babi démonstration qu'on ne voit pas biloko yo et ça la kaba effet dans monde à ténèbres ezaka auto bengi désastre yango omoni lelo tomoni 30 juin été kimia ezali margué ba makampe ko sanga mike mais ba prière wana ngo nzamba vi que to prier sans cesse nzambe a informaka biso ayebisaka biso mpona nini totelema na losambo tobebisa misala nyonso na parce que alobi nini apesa biso pouvoir ya komarcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi eloko moi ko anuire biso te donc tozala ba nyonso na maboko na biso donc tozala bibundeli nyonso oyo tokokwesa nini wana donc ayaka ko informer biso te po abangisa biso yango so omoni mutu ayina message oyo eza ko bangisa loba eza message moko ya monde à ténèbres ete ezali message moko oyo ye aza ko souhaiter makambo wana esaleba wana eza sous message te to ezali makanisi na ye moko ayina message pour fabriquer de façon pour batu ba yapa na ye ete babanda kopesa ye mbongo soko omoni mutu zo pesa message pe na koloba na basali na nzambe tango zo pesa message na yo eza la prophétie tala ngo ndenge nzamba lobilo parce que message koloba te ke non nzamba lobi kaka fu ba benga yo mokili mo ba jamais bakoko benga yo et ça le maraté c'est la prière avec foi soko occasion mutu akubengi yo ça va mais mokili mo ba ko bengote parce que tango na message il faut to aboke binyoso yango na lobi ke eza na message oyo soki mutu aye azokeneka côté négatif non il faut être aya na exhortation consolation et puis so makasi to moni balobi makila mais to kota lo sambo to prier 3 jours to prier bo yango wana nde pesa ka force do ba lamusi biso yango ete ndenge toza ko senga ndeko na ngai to kota lo sambo parce que ce qui tozolo ba guerre troisième guerre mondiale ndela loba ke to banga mona te biso bana nzambe to banga kango te mais eloko nzamba zo la biso ke aza kotalisa biso misala ya monde à ténèbres plan na bango bazali ko sala parce que toyebi première vague bakoyaki et deuxième vague bazo continuer toujours idéologie na bango o bazana ngo donc o toro ba ke objectif na bango atteindre ngo donc ba koti na niveau bazana besoin o to bengi ya makila parce que monde à ténèbres sans makila sans souffrance et coexister. Alors yango ba koti na domaine nyonso bakoluka o ba sopa makila tozomona na Afrique du Sud ba jeune bakufi na kati ya nini na kata ba boîte tozomona bato bazokende ko bimara banyamba bazokang misusu bazoboma bango misusu bazoboma bango o to bengi physique azotambola za déjà dongi mort vivant. Et puis tout ça comme mona accident mususu se passé na ba États-Unis ba bakufi na conteneur donc baza besoin makila même na au sein il y a bakata ba famille au sein na kata misala partout soko yebi ozalaka menace moko na biloko moko ça spirituel ndeko na nga faut tellement na losambo parce que bato mingi bakufa na première vague vent o et frappaki mingi bakufa na maladie ote bakufa na ete bazalaki na liste ya bato ya mabe donc to bima na distraction to bima na grande distraction oyo lelo ke munguna za kwa ko chapso akokota biso distraction de façon pour na a détruire bato ebele. Alors yango zo senga parce que balobi un esprit za distrait et za bâti et c'est pour cela que konanga to bima na distraction tu dis comment munguna azali coopérer parce que somo to sota la mo guerre et uta na likolo parce que na kati ya bitumba tozali na auto bengi guerre physique na guerre spirituelle. Mais guerre spirituelle et uta likolo et kiti na se yango manifester sikoyo na physique. Donc on a sorti que l'Apocalypse chapitre 12 verset 7. Balobike, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattiront contre les dragons, mais il ne fera pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Tout le monde balobike ezalaki na bitumba na likolo. Tomonaki koma diable inga ko maneti nzambe.
alors esengaki nini ba ange ba telemaki ete ba kitisi na se yango za koyoka balobi ke ciel est réjoui parce que diable a précipité na se o balobi ke terre malheur na terre parce que diable a kiti awa a précipité sur la terre yango ta diable a kiti a memi siko komba wana siko colère wana a yango contre biso yango moni diable a koti na domaine tout domaine nyonso akoti pour akobunisa biso yango tozomona ba guerre ya ba parole guerre na ba pays na ba nation guerre na ba famille guerre na ba foyer guerre na misala partout il y a des guerres ba koti na niveau nyonso ya guerre alors eloko nini oyo nzambe atalisi biso oyo atalisi mwana pe atalisi ngai alors ndenge nzambe alobi so total na kati ya maloba na ye alobi na Actes des Apôtres chapitre 2 na verset 17 na dernier jour à correspondre esprit na ye na ba chair nyonso mwana biso ya mwasi ya suka oyo azana âge ya plus ya 13 ans aza kolota ndoto na ndoto na ye aza kolota aza komona bandako ya ba voisin na biso donc fumée noire ya noir makasi e fini ki bandako na balupango na bango bazo mona na te mais na kati wana bazo crier c'est comme si bazo loba et koko zala événement à Jésus et tout à coup ayoka explosif et beti na kati ya fumée wana ezaki ya makasi alors tongo beti azaki na kobanga ndoto ekata na tongo ibisinga papa tala ndoto na zokolota na tali na kati ya ndoto na eza na ba élément o eza koloba ke eza na message bazoloba mais message yango eza nini parce que nazomona ni fumée noire explosif batu bandaku balupango alors elingo loba nini avant na lala tang na sambela na kota ka prière na tuni nzambe na kata prière na lobi nzambe mystère ni eza caché na songe o la kisi mwana parce que eza langage moko lobi mais langage yango elingo loba ni na butu wana siko ngai naza kolota tobimina mwana kaka wana ya mwasi tokesala ba course tango tokesala ba course na kozonga na biso bande konanga bitumba partout masase ezo beta tango masase bandi ko beta na kati ya vision bafungoli nga miso ya molimo na komi na capacité soki na kanisi au Afrique au pays boy nazomona ngo na kanisi net États-Unis nazomona ndenge nazomona ndenge nazomona ba pays wana bitumba ro ba guerre civile donc paniqué partout ndoto wana tango ekatani na sutuki na bi o ndoto andeni parce que na mituna ki ndoto andeni parce que ya loti mulili banini na rapport ya onga na loti ezokokana te eza pla mariage mais na fandi boye Saint-Esprit siko ebandi ko rappelenga ndeko nanga soki oloti ndoto eloka liboso fota la temps oni tozo vivre nango pero nini tozo vivre nango et deuxième tala journée wana osalaki nini osolaki na nani otalaki nini ou bien oyaki na téléphone ou bien okanisaki nini ou bien otalaki film moko ou bien théâtre biloko nyonso wana eko sunga yo à travers Saint-Esprit pour na ko comprendre eza langage ya nzambe to eza makanisino to eza attaque otobengi ya munguna ndesi ko Saint-Esprit ebandi ko loba nanga première fois elobi nanga na d'abonner lobi avant lala osenga kini na bi oui na senga kike mystère caché mais oui mystère caché ngwana ola umso pe Saint-Esprit ko loba na yo mais tellement to zapena plus sage te que nzambe parce que yaza na tout et moi peut to za aneti moi ekoza makanisi et yo rappelenga siko lobi nanga kanisa bien zonga sœur na biso azana kata Londres azana mwana azana université mwana mobali jeune à l'automne ndoto 2 ans passés sœur abenga binanga papa Jean tala mwana zolota ndoto andima pra bandoto penante ayoka ka basala nzabe bandoto alobi a vaincu makamoko oyo elekeli azolota guerre koti na Europe guerre bitumba penda ba masase zo betama alobi la plupart ba bazokufa et bato basala mabe tanga la muka ki ba chair de poule penda do akina kolenga siko yeko lobanga kanisa lisusu bien uto pesa message moko so boza pena bolanda ba bokebi nyos na pesa message moko na zoro ba sur ba baning ba bouillard et fini ka bandako ba voisin bazo crier même ndako na biso et fini ka mite même ndenge mwana aloti et yo zong sanga bi kanisa lisusu 3 ans passé olota ndoto
ndoto wana na lota ndeko na ngai buli ya moto euti na likolo eza kwa kofinika siko biso na terre nga na fanda kibona mona letaka kezo ngiake efinika nga boye na pamuki na ndoto na pameli ndoto ango elaki 3 ans et kozongisa nga simabi kanisa bien 7 ans na lota ndoto wana na lota kaka na quartier oyo na lota ndoto na kati ndako nata na fenêtre boye tellement quartier na biso toza na terrain na kati ya munene sikoyo nata na libanda ba mindele nyoso ba voisin ba bimi na terrain wana bandeke ya minene bazotake bango sikoyo tango na moni no na ibisi mama na ndako na bi sœur tala la libanda kuna bandele bazotake ma to benga na bandeke wana tango to bimi to bando benga na bandeke bando kima sikoyo ba misusu bazali mo musika soki bango bando benga na boye donc kutu babandiko misu bazobimisa mona ba misu ba ko constater que no côté ba noiro bazali so to ke kuna c'est que bandeke bazokima bango nyonso ba yepa biso to akine tike ba bi côté za sécurité makasi donc ba kozala sauver ne ndoto wana katana 7 ans eleki à part bandoto mususu oyo na lota o nzamba la sanga ndenge bamboko ekokoma siko Saint Esprit tango zongisinga bi kanisa bien na oyo mwana aloti eningolo bani sikoyo sagesse fait jouer nde sikoyo efandi Saint Esprit sikoyo ebandi ko sunga ngai pona ko comprendre sikoyo botala makambo nyonso na lobi et puis na message ya mwana po mwana mutabandaki message wana penga de ko ya deuxième et sikoyo ko loba totala sikoyo o to bengi na kati ya message ya mwana to linga sikoyo to interpréter ndoto na ye e ingolo banini to tena kati ya ndoto na ezala belema tozo mona batu oyo ba mindeli wana izofinika ka ba mindeli mais biso ba noir izofinika biso te donc ingolo ba d'abord que ba lupangu na bango izo présenter oyo donc batu izo présenter mindeli ba lupangu izo présenter nini lupangu izo présenter oyo to bengi na loba continent na bango Europe bandako na bango izo représenter ba pays donc izo lakisa bandako eza ba pays ba lupango ezo représenter continent na bango biso siko ndako na biso ezo za lepani donc ndako na biso ezo représenter auto bengi dongi neti royaume Congo neti pays siko yo lupango toza nango ya coin ezo représenter continent Afrique siko yo noir wana auto bengi nini fumée noire eza kolakisa nini ezolakisa eloko moko ya mabe eza koya na continent oyo na ba pays oyo to bengi ya Europe eloko moko ya mabe et puis noir wana pezo présenter lisusu lolenge ete bazali ko vivre malgré tout ba ke ba noir ba mindele nyoso te baza koloba sur les méchants sur ba dirigeant na bango y compris na ba dirigeant na biso oyo bazo coopérer na bango donc ezolakisa bato ndenge bazo vivre na obscurité na ténèbres eza lokola oyo to bengaka papa ndo aza riche aza na mbongo aza na tout azola ba jeep ba pango kitoko mais sikoyo aza oyo to bengi okikisme aza moto yo azosala na mbongo ya kisi donc aza ko vivre na obscurité mais ozomona boyendeki tozomona pays ya kitoko ba mwinda balabala babungisa mais bazo vivre na molili na makambo oyo bango bazosala pe oyo basala oyo pe basala biso oyo bazo konche ko sala na ba plan ya mabe bazosala bazo vivre na obscurité alors nde tozomona siko na kati ya explosif oyo betaki na kati na bango ezali biloko ekoklate ndenge tomoni ete bitumba oyo eza na kata Ukraine nalobaki eza message mobimba nalobaki eza message bolandanga eza message bazoloba na biso makambo ebele na guerre wana donc eza kotikala kaka moke éclaté soki éclaté tomoni koma autant na Russie ezosala déjà éclaté soki kaka éclaté yango tomona nini oyo tobenga guerre mondiale tango tozoyoka ke bamo azolobaka akoeffacer Europe et aza koloba akutiliser ba arme oyo to bengi ba missile tsunami a effacer oyo to bengi Angleterre
et que ceux qui a utilisé ngo eza ba missile mo soka beti na mai e bimisaka mai et ça ka tsunami. Donc soka a attaqué Angleterre biso e ko forcément d'abord Irlande et face Angleterre et tiki ba radiation et kozala nini. Donc mutu mo a vivre dans la radiation ezate. Donc ko kate pour kufa. To moni na mona gi documentaire moko bazola sa mundele moko aza super Russie soki ni ba futa soki 2000 aya na ba radiation conteneur ay ko bwaka na pays moko ya Afrique na ba West Afrique alobi tanga mona ba effet na ngwe sala na ba région moko boye babasi azosimba suki nyoso ezolonga na mutu alobi epesa ina somo. Donc mutu vivre la radiation ezate tant toza ko yoka zolo ba ke soki a utiliser auto bengi missile wana auto zo benga ya mabe wana to tanga dans ba kombo wana te oyo wana soka bwaki yango abimisi yango 5 minutes à atteindre Paris et là lycée Paris mouvement. Alors bozota na kati ya ndoto na zolo ba ke moto ezolingo kita moto wana eza missile. Tant biloko nyonso na ba parole ba guerre ya ba mone ezobima to somona honnête black to mona ki na nini ba ukrainien ba soki honnête black mais lelo ba komo mona honnête eza ndoto to eza makambo eza vrai eza pena vrai et comme pena réel. Alors ezolinga éclater alors explosif wana yango eko senga ke makambo eko kweya eko exploser ta mususu parce que to mona na guerre eza eko passer ba guerre économie guerre autobengi crise alimentaire guerre civile criminalité ba makambo ya mabe ekokota eko zapi ba bombo na pe ko boma batu donc yango tozobenga explosif ndenge to mona na kata ba famille ozomona pena famille oyo ba intellectuel ba batangi ma yele pena zo tala pena bo mais misali zate bagaya zéro omona basi mabale zate basi babali kobote zate ndenge tozomona na kata Afrique bazulu baki Afrique eza continent moko riche na monde mais o tozo vivre via pauvreté donc makambo bazoloba na ndenge e bazomona ya biso eza ko sala mariage te dozo lakisa ke ba pays na biso vivre na obscurité na molili ba konza biso bazo sala makambo o ezali ko conformer na parole nzambe te donc injustice malgérance yango tozomona makambo wana souffrance bazo kufa donc kolia kutu difficile o eza ba to vivre kutu ko le kamindele donc yango to bengaka eloko mozo vivre molili. Alors ndenge na ko pesa exemple ya mbula tomula ka mbula tango ninge beta esala ni na kati ya mbula tango mbula ezo ninge beta tokomona baniage komaka noir ma pate changer nini tango ezo ningi zo tala peno bi likolo ndenge pene sali botango mbula ekokita ekozala lokito tomona na olongoli ba bilamba na singa tango suna rapidité na zoga ya ndako ekuta ngana ndako siko tango mbula ne yaka mulili wane yaka elemaka nini imimaka mupepe boyibi mupepe sala nini catastrophe ba trompette e frappaka imimaka bakaki one soke beti na bazambu iza mamatiti e chemoto imimaka lisusu nini mbula oyo esalaka inondation catastrophe mais tomonaka likolo pe yindi okomona pe mbula ebeti te likolo pe nde yindaki mbula ebeti te mais bakaki bani esali te donc elingo lobake soki lelo mindele oyo bazali awa makambo bazosala batiki nzela ya mabe ivo wei na bango baza kolanda nzela ya mabe wana makambo bazosala mabe balingi toujours ba détruire bato bazokota makambo oyo ezali ba loi ya nzambe bazo changer yango na ndenge na bango ba changer ba loi ya nzambe batiki nzela oyo baye na présence ya nzambe basengi bolimbisi nzamba kolimbisa bango ako pardonner bango pe makambo wana nyonso ekoya te omoni ke likolo yindi membula ebeti te yango ete ezosenga ngano ndeko parce que tozomona na kata message ezotake toujours bindele tozomona ngo deje bandi kosala ba nde na lobi tomoni makambo basala biso bandi kozongela bango tomoni makambo ezopase na Ukraine bato bazobunda kuna eza les mêmes famille eza peuple moko total les deka bazobunda pena ne sengote bazobomana mais bato baopesa mo minduki banani mindele o na wabona mindele ndenge ba osapso na Afrique ndenge banozongela bango mais toko ko accepter ngote parce que toza bato yo tokozongisa mabe na mabete vengeance topesa pa nzambe tozo prier ke ezala ndenge wana te yango ozomona babiloko nyonso wana ezokoya ezolakisa eloko moko ya mabe ezakoya mais présence na biso awa
eza présence oyo ezosala quelque chose pe nda ba dirigeant na bango mwa bolamo bazosala na peuple nzamba azopesa bango temps azokela bango mawa. Et c'est pour cela nzamba azotalisa biso yango physiquement pe spirituellement. Ndenge na koloba ke Seigneur ndeko na ngai to ya awa na mboka oyo marge yo somba batike na osala ba voyage ta muso sala ba nzela bakolo yo ya na luka vie nzoko oya mission nzamba ko utiliser yo inconscient to conscient. Ndenge diable utiliser batu muso apeso kindoki inconscient ndenge pe nzambe asala kapase diable alandaka toujours auto bengi nzambe. Yango ndeko na ngai soko na zolo babo oyebi combien de personnes oyo sauva kaka avion oyo mataka ba voyage osala ka ba Paris ba nini ba Congo tout oyebi batu nini yo sauvaka ekozala yo ekozala ye ekozala ngai ngana zo ebisa yo na pesa ba message awo tangu nzamba zo talisa nga ba biloko nyonso Saint-Esprit ko sunga ngai a partir ya ndeko moko ya mundele bangi nyata ye alinga kufa na nini na rond-point papa makolo na nga nyonso ekangami cramp na nga na benga ambulance na bima na magasin na ko nozwa mutuka na garage na bandi kotambra malembe na koma kaka na rond-point ndeko nazotala scène ndenge zoleka azuya na ba velo wana électrique wana zo yabo na kati ya rond-point papa jeep wana ngake panza ye na simba mutu na kanga Jesus tangu nazo sisa Jesus ole kare tuta mutu muteko tuta kare makolo nyonso crampe elongwe c'est comme si ku crampe zarakete nani ngisabo donc isala ngandisi na sutuki directement kutu na rapidité pour nous zoakar na garage le temps na matin na mutu kandida bando tuna nzambe ilo kuni estami na ngai pourquoi makona estali boy le Saint-Esprit robino falo zalana po mutu ana kufate parce que jour wana nde yaki jour fa kufa babomai yo foko ma wana po ye yango makolo ne sala kindengwana siku ngana zanani mutu na ba tout anaza mundele ngana za noir donc mon Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Ndena ko comprendre il y a quelque chose. Cet esprit bando rappelenga oyebi ke dans l'an 2006 obano kende cours makambo nazo bezando to te wana za réel. Nazo kende cours na tongo na 7h30 bango na autoroute na tellement di bosso na bis place za ki te place tellement bis ya ki plein biso ba bis ça za étage. Et za ki plein na tellement nazo ta la scène muta wuti di bosso na biso ina Porsche azo ke musala lali na volant. A kateli biso siko liboso na bis mais yaki scène moko soki chauffeur donc na kriya pe naka kana na bika ka Jesus na simbi mutu na yebisa yo na batutu na kata bis baki paniquer mindele parce que na kata bis wana to saki na ba prépé 2 noirs ou bien 3 nyonso na mindele et le bi fallait aux alana par accident des alambe na zanan mystère nzambe na yebite eko zape yo eko zape ye eko zanga yango na lobi to ya pamba te makamsu so zoni le kawa ezape confrené grâce au pito zali na ba mindelo basali la kanzambe na solo tuwa biso ka ba noirte ndesi ko na molimo Saint-Esprit ko zongi sanga do bina ngai ke kanisa bien ulota ndoto bima na Japon na rond-point oyeba pourquoi on comprend ndoto wana te donc l'esprit du Seigneur et bimisa ke esprit na yo fubaki no chon na rond-point wana ndenge ba tchakyo na rond-point wana moyen événement moko lingaki salema na oza physique moyen salema ezalaki soute et ko zongi sanga lisu solobi kanisa bien avant ba maladie ba lancer yango ba événement oyo maladie to benge corona 19 tangu ba imba lancer yango pourquoi ba kotse que na triangle ya diable na réunion na bomba zaki ya triangle ezalaki dragon bête na représentant église yo ya grand église bazalaki wana abi pourquoi kota na kati wana tangu dragon otali akoka ko supporter tala mission te ezaki mission te ki mission les rois des rois asili kaki omona kazaki na kanda ndo moni ete makambo mingi na ye ebebaki ebotala sikoyo makambo ane salami na quartier tonbaneti commune oyo na fandi commune makambo ane salima et puis place na ka fréquentaka mingi na ka na supermarché na si na pesa ba message wana na koko kontier ko lobate et salima kana place oyo na quartier nga na fandi meta na uta musika na ya awa donc to ya ka mission ndeko rangaye biloko mususu bandoto musozo lota
oui diable muso ko utiliser yo mususu ezako zo kene mission yo moko yebite nzamba ko lakso pa ko lakso te so que comme nata à l'action pona ozana bokebi nyonso akolakisa yo à travers Saint-Esprit yango était message na yango ko pesa peuple de Dieu et de diaspora to bi mala distraction parce que makambo ozo ningo ya awa il faut ozala prudent de lo était na bibo mala distraction ba dispute a pam batotika tozo bundela mboka totala pe intérêt ya bana biso parce que ba mboka awe fitire ya soute ça je vous dis franchement la vérité ce qui va continuer bo fitire ezate parce que fitire bana biso za menacé tolingi awe zala bien Afrique pe zala bien pour bana biso ba na valeur alors tant biso to disputer ba terrain na biso lelo soko yindi awa tokotika yango na biso na bango to bima place ni token parce que ba mo bazolo bana eza blackité nzamba ko akoko permettre on peut akoko permettre on te mais azako kebisa bango nyonso yango ete tokoma na deuxième partie na biso toko continuer pour na ko limbola sikoyo et pourquoi ete Congo eza menacé à makasi toko linga ko talisa batu pe banandi baza responsable ya makambo oyo et puis discours ya Poutine et zolo belapsoni africain. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Na kanisi to comme à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye. La chaîne qui vous édifie.